o ekangi fina yo bambula na bambula des années mais olukela ngo solution okoka ozula ngo solution te yango na début na zali koloba ete émission na biso oyo ezali émission ya prière to kobondela nzambe to bondela kanzambe to luka kanzambe nzambe oyo akangolaka Yesu alobi na bango boye alobi ete mais que cette sorte de démon ne sort que seulement par la prière et par les jeûnes. Alobi na bango alobi te lo lenge ya ba démon to ya boye babimaka kaka na nzela na kobondela pe na nzela na kokila na lingina yebisa yo muto yo négligeaka vie de prière ozo négliger vie de prière to ozo négliger prière yango ozo mona eke makambu ezo simba te na vie na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Ok, gloire au Seigneur. Nzamba Pambolo papa, Nzamba Pambolo maman. Yo mutozui occasion ya kolanda émission oyo na chaîne na biso ya YouTube chez Biso TV. Vraiment Nzambe apambola yo. Oyo ezali émission na bino ya prière et pesami et pas na mosel na bino ya Nzambe le prophète Amos Benindaka eza émission ya prière. Merci tika Nzamba pambola o papa, Nzamba pambolo mama, yo mutu okozwa occasion ya kolanda biso na ngonga oyo bisiko ozali, tu ne seras pas déçu et Dieu va te bénir. Yaya na lumbango tolingi to partager to le bena oitali importance ya prière na vie ya mwana na Nzambe. Et loko nini prière et ça la kanavi ya mwana na Nzambe. Prière ekoki ko kangola yo, prière ekoki ko pambola yo, prière ekoki ko longola malédiction nyonso ya famille na yo to ekoki ko longola blocage nyonso ya famille na yo. OK, tozui tokotanga na mokanda na Matthieu 17 verset nango 21, Matthieu 17 21. Et la Bible eza koloba na biso boye Matthieu 17 21 bisiko zali okoki kozwa Bible na yo et ezalaki na mokolo moko Yesu atindaki ba disciple na ye bakende kote ya sango malamu. OK, tango bakomi pona kote ya sango malamu bakutanaki na kamoko boye et kawane ezalaki ete mwana moko azalaki kokoya maladie ya ndeke, azalaki kosufri na maladie ya ndeke et bongo bango babandi ko chasser molimo mabe wana ezobima te mais tango bazongi epa na Yesu atali bango na kolinga ke totanga verset wana eza na Matthieu 17 21 Bible lobi mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. OK, que Dieu te bénisse ma soeur, que Dieu te bénisse mon frère. Yo mutozu occasion olanda biso ne sera pas déçu. Nzambe oyo abekisaka, Nzambe oyo apambolaka, Nzambe oyo asungaka, akoyeba na kosunga yo. Bible za koloba na biso ete que mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Na lingina ya koyebisa yo mutu oyo ozali ko mitungisama. Yo mutu ozana ba problème. Yo mutu oyo makambu ezo simba lisute na vie na yo mutu oyo oza na kati ya ba blocage yo mutu oyo oza na kati ya ba mari de nuit yo mutu oyo ozali na kati ya ba réclamation ya famille na yo mais oza ko luka voix nini oyo yo okoki kozwa délivrance na yo na lingi na yebisa yo ke au travers ya prière Dieu est capable ya ko délivrer yo. Et Dieu est capable, il y a comme un changement, il y a comme une délivrance totale na kati ya vie na yo. Tango batu oyo, bakendaki kote ya sango malamu, e bakotani na ka oyo. Ka yango ezalaki nini, eke mwana oyo, azalaki kokwea maladi ya ndeke. Ndenge moko pe na yo, okoki kozala na problème moko,
o ekangi vi na yo bambula na bambula des années mais olukela ngo solution okoka ozula ngo solution te yango na début na zali koloba ete émission na biso oyo ezali émission ya prière to kobondela nzambe to bondela kanzambe to luka kanzambe nzambe oyo akangolaka Yesu alobi na bango boye alobi ete mais que cette sorte de démon ne sort que seulement par la prière et par les jeûnes. Alobi na bango alobi te lo lenge ya ba démon to ya boye ba bimaka kaka na nzela na kobondela pe na nzela na kokila na lingina yebisa yo muto yo négliger ka vie de prière ozo négliger vie de prière to ozo négliger prière yango ozo mona eke makambu ezo simba te na vie na yo ata soki yo zui fiancé et fiançailles na yo e umelaka te fiançailles na yo fo ekufa kaka par rapport ya ba comportement oyo diable a imposé kati na yo par exemple et nakoki koyebisa yo boye par exemple ezali lokola ba mari de nuit par exemple ezali lokola ba femme de nuit par exemple koyi kozala ke ezalaki na maloba moko oyo ezalaka prononcer na kati ya famille na yo et que bana basi bakoki kobala te to bana mibali bakoki kobala te et maloba wana et memi ba mari de nuit et memi ba femme de nuit et memi ba blocage et memi ba freinage moyen makambu ekoka ko simba te na kati ya vie na yo mais pote to longa makambu wana et solution nango ezali kaka au travers de la prière ya prière prière ezali très important na maboko disons pardon na vie ya mwana na nzambe muto ya sambelaka muto ya pelisaka moto ya prière kati na ye makambo efungwa makana vie na ye bila kelimabe elongwaka même soko tangi na Bible tozomona exemple to histoire ya mwana mobali moko mwana mobali wana tata na ye Ruben alakela kaye mabe tata na ye alakela kaye mabe tata na ye alakela kaye mabe likolo avi na ye pona nini abimaka na mwasi ya tata na ye Moïse alobi nani Joseph et Jacob alobi na Ruben alobi que toi tu vivras par ton épée et makambu oyo balobelaka Ruben elataka nzoto na kati ya vie ya Ruben et Ruben asufwaka Ruben azalaka na se ya malédiction ya famille na se ya ba blocage ya famille na se ya ba freinage ya famille mais tangu le prophète Moïse aye alobi na Ruben alobi que Ruben toi tu ne mourras pas et tu vivras donc elingi koloba ete malédiction oyo ezalaki prononcé na famille na yo de génération à génération au travers ya prière ya mosali na nzambe to au travers ya prière lolenge yo so bondela Dieu est capable ya kolongola yo na se ya ba malédiction wana miyango Yesu mukolomo Yesu alobi na ba disciple alobi na bango te veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Muto ya sambelaka asa muto azo veiller pour na vie na ye. Ya mama soki oza mutu ya mabondeli, soki oza mutu oyo sambelaka, soki oza mutu luka kanzambe et la kelimabe mokote et kozala na impact to et kozala na pouvoir likolo na vie na yo parce que toi tu es en train de chercher la face de Dieu. Yagonsa Yesu alobi na ba disciple alobi na bango alobi ke lo lenge mosusu ya ba démon kati na moto ba bimaka kaka na nzela na ko gêner pe ko prier prière ekoki ko fongolela yo ba porte o ekangama na vie na yo prière ekoki ko longola yo na kati ya malédiction ya famille na yo na kati ya bakuti ma famille na yo tozomona exemple mosusu eza na mwana mobali moko mwana mobali wana et maman na ye na papa na ye babotaki ye et maman na ye abotaki na kata douleur et maman na ye azui kombo apesiye par rapport ya ba circonstance oyo ye akutanaki na ngo na zemi na ye et tango amemeli ye azui amemeli apesiye kombo wana et kombo wana e créer ye ba problème na vie amen
Kombo wana e créer ba problème na vie. Kombo wana e memeli malédiction. Kombo wana e combattre vie na ye. Et eloko nini mwana mobali wana salaki. Mwana mobali wana akendaki koluka elongi na Nzambe. Mwana mobali wana azalaki kobondela Nzambe. Alobi na Nzambe, et que si ta main est avec moi, et si tu me bénisses, ce qui oppoussi bandelo na ngai. Bible le biete Nzambe accordaki na ye na oya sengaki. Ok, siko mwana mobali o Jaibet et maman na ye apesaki ye kombo ya Jaibet parce que abotaki ye na kati ya douleur. Et na circonstance wana ba pesi komba Jaibet. Jaibet wana e memeli ba malédiction e memeli ngambu na vie. Vie ya mwana mwasi mobali oyo ekomi vie ya ba difficulté. Nyoso oyo yeso sala na vie na ye ezo memele kaka ba complication. Et bongo mwana mobali oyo azwaki décision katine alobi non, moi je dois chercher Dieu. La Bible dit que Jaibet a luka kinzambe. Et la Bible dit que Jaibet a bondeli nzambe. Alobi que si ta main est avec moi. Yaya muto ya luka kanzambe na vie na ye amona kanzambe. Muto ya bele la kanzambe nzamba bimoni samaka. Yango Yesu alobi na ba disciple na ye. Alobi était que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ma sœur, mon frère, yo mutosu occasion ya kolanda émission oyo na mnangonga o na zoloba na yo na yebite quelle sorte ya ba démon oyo baso combattre vie na yo o sala oyo ezo simbate. Oluka musala e simbate. Makambo mukanda e simbate. Nakama mariage e simbate. O sambela, oluka boye, rien ne marche. Cherchez seulement la face de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit que natangu ya pasi na bango bango ba bele la kinzambe e bongo ya wenzambe atinda kililoba pe lilobe bikisaki na zoloba na yo mutozola na ngala ngonga oyo ba mari de nous so déranger yo ba femme de nous so déranger yo makambo zo simba te na kata vie na yo. Jaibet a luki nzambe. Jaibet a bondeli. Alobi que si ta main est avec moi, soki loboko na yo ezakati nanga, soki yo pousse bandelo nanga, yaya nyoso to senga na prière, nzamba pesa abiso. Nyoso biso to lukaka nzamba pesa abiso. Bible obiete na tango ya pasi na bango, babele la kinzambe, e bongo nzambe atindaki pe liloba na ye pe liloba ebikisaki nga nazondi misama eke nzambe aza capable ya kobikisa yo to ya kolongola yo na se ya malédiction ya famille na yo na se ya bamaloba oyo ezalaki prononcer likolo na yo parce que makambo nezo umela parce que tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, mais quand tu cherches la face de Dieu, quand tu pries, tu cherches Dieu de tout ton cœur. Nzambe a commis monisama katina vina yo et blocage wana e kweya et freinage wana e kokweya et malédiction famille wana e kokweya. Yango Yesu alobi na bango, alobi na baba disciple, alobi que cette sorte de démons ne sort que par la prière et par les jeûnes. Balobi nanzela mususu te, mais nanzela na ko bondela, nanzela na ko luka nzambe, pe nanzela na ko kila bilei. Au suite décision lobi que non, pour un problème e komelinga, nga fona gêner, nga fona matangomba, nga fona prier. Yaya, na minute o bano boye, to biso to utingomba, to uti ko luka nzambe, avant to sa l'émission, comme chaque samedi, to priaka na ngomba ya campus. To bengi yango montant de solutions, hein? To bengi yango montant de solutions. Na ba émission esoya, to kobanda kotia ba image na biso ya prière ya ngoma. Oyo to kendaka biska nyoso na ba intercesseur, na batu ba yaka bipai na bipai.
balandaka biso na chaîne ya télévision mususu bayaka na biso na ngomba pona kosambela yaya prière efutaka prière ekoki kozongisa libala na oyo ekenda prière ekozongisa mwasi na oyo akenda prière ekobimisa yo na se ya belakelami ya ba mari de nuit ya ba femme de nuit ya ba malédiction oyo ezalaki prononcé koko na bino tata mwasi na bino alongolo na bino bilamba non prière ekolongola yango comme Jaibet asambeli Jaibet aluki nzambe ayebisi nzambe alobi soki kaka opusi bandelo na nga. Et la Bible dit que Dieu l'avait accordé à Jaibet ce que Jaibet avait demandé. Nzambe na nzela na prière, Nzambe akoki ko accorder yo, to akoki ko pesa yo, oyo yo ozo senga epai na ye. Lolenga ba démon elati yo. Ba démon ngo eza nini? Eza na ba esprit méchant, et na ba esprit géant, eza na ba esprit ya blocage, et na ba esprit ya mai. Oye bundisaka vi na yo ezana ba maloba ba négativité oye ba bimisela yo po emema échec na kati ya vi na yo na lingi na yebisa yo kaka te au travers ya ba prière na yo lolenge yo so sambela lolenge zo senge pa na nzambe. Dieu est capable ya o délivrer yo, Dieu est capable ya ko changer histoire ya vi na yo, ya ko longola yo na se ya ba malédiction ya famille na yo. Romona mutu mususu elo ne se passé na vie na ye et ça ba mari de nuit mutu mususu ba se passé na vie na ye a l'autre kaka a osala ba rapport na ba mbwa. Ça c'est la sorcellerie. Nzela ni na délivrance ozo luka sambela luka nzambe soko zoko ko sambela te yaya benga lingai benga na balimero na biso toko sambela nzambe nzambe akokangola yo délivrance balukaka ngo nzambe balukaka ye pe mutu ya lukaka nzambe amonaka nzambe na vi na ye yango nalingi nayebisa yo kohésite te kobenga prophète po bosambela na ye bomata na ye bangomba bomipesa na kati ya prière soko lingo benganga 00 243 85 88 18 808 00 243 85 88 18 808. Quand tu appelles directement les prophètes, et ça numéro à WhatsApp, okozwa ngai moko toko sambela na yo elongo et toko mataba prier pe na kopesa yo ba directive selon molimo na nzambe ndenge ko kamba biso na lingi na parler yo kaka importance ya prière bakoki kolobela sur délivrance soki balobeli prière te po eza na voix oyo okoki kokangola manango ezali kaka voix ya kosambela koluka nzambe. Aussi il y a de prières et de prières oyo memaka délivrance na vie ya mutu yaya satana zawana pona kobebisaka ba vie ya bato tala neti vie ya mwana mwasi oyo vie ya ndeko oyo azako kwa malade ya ndeke ba disciple ba obenga na mulimo no kende te Yesu atali bango alobi non et lo lenge ya ba démon oyo po ba libérer yo non te izo senga kaka yo faut gêner yo faut prier. Quand tu l'appelles le prophète a royebisa yo qu'est-ce que tu peux le faire pour accorder qu'on soit délivrance oyo yaya il y a des témoignages oyo batu balananga na ba chaîne mususu oyo batu bazo témoigner même na chaîne oyo les gens bako témoigner oyo makambo oyo nzamba sali kati na bango yaya bakanga kobota na yo omela bakisi ya ndenge na ndenge okende pa ba médecin ndenge na ndenge mais ozwaka solution te na famille na bino bana basi babalaka te bana mibali babalaka te ata botangi ba classe bozwaka misala mwa malunga te. Ça ce sont des envoûtements. Mais pour Bokango manango, c'est le travail de la prière. Quand tu ne pries pas, au cause de délivrance, quand
Quand tu ne pries pas, okomona loboko nzambe te, yango na solo bana yo muto solo nanga, ko hésiter ko benga prophète te, ko hésiter te, ko kota contact na prophète, ato sa wapi, nzambe nanga ko sala. Pour te Bible lobi, azali nzambe, oyo asala na musika, pe azali nzambe asala na pene pene. Na zondi maete, nzambe wana, ozelo sa na poto, ozelo wana Kishasa, nzambe wana, ako atteindre le boko na ye, envers yo, tu seras délivré, et tu seras béni, et tu seras totalement libre dans le nom puissant de Jésus. À défaut qu'on compte en émission, au côté en retard, numéro à prophète des alliés, 085 88 18 808 Nabanelik 243 00243 pardon 85 88 18 808 donc 808 ce qui au bengi à tout moment au cause prophète tokokota na prière tokosambela nzambe et bongo nzamba lola akokita na trône na ye pota ko délivrer yo yaya na ngonga oyo tolingi tokota na moment na biso ya prière tokosambela pona yo muto zolanda ozolanda biso yo muto zana ba problème yo mutu makambo yo simba te na vie na yo tolingi tosambela yango toyebisio te ko hésiter ko benga biso te nzamba lola ko pambola yo nzamba lola ko kangola yo na yebi nzambo nga na sambelaka na yebi nzambo nga na oluka na yebi nzambo nga na obelela asa mwana mutu te po akosa asa mwana mutu te po akosa asa nzambo ya salaka asa nzambo yo apesaka basi kobota asa nzambo yo azobikisa batu na maladi nyonso tolingi tokota na moment na biso ya prière bandeko na ngai tosala sima tokosambela premièrement tozokepesa nzambe merci toujours que pesa nzambe merci nzambe oya bateli yo nzambe oya bateli nga nzambe oya pesi occasion okoka koyeba kolanda émission oyo tosambeli na kombo na Yesu Masia. Prions au nom de Jésus l'Éternel et Dieu tout puissant nzamba lola nzamba Israël nangonga oyo kolon toye kopesa merci totomboli bavwa na biso toye kopesa yo merci nangonga oyo nzambe na nyonso yo lingi kosala na bavi na biso. Seigneur, merci pour te permettre papa oyo alanda biso o permettre mama oyo alanda biso na kombo na Yesu. Seigneur nzambe totiki libota nyonso oyo kosa occasion kolanda biso oyebi ba problème na bango oyebi ba blocage na bango oyebi ba freinage na bango oyebi ba souci mitema na bango nzambe okoka koyeba komimonisama na kati ya vie ya moko na moko nzambe okangola moko na moko nzambe opambola moko na moko nzambe osunga moko na moko nzambe otombola moko na moko na kombo na Yesu Masia oazali Seigneur et Sauveur na biso au nom de Jésus. Yes, tozo sambele pa na nzambe tozo ebisa nzambe nzambe asembola loboko na ye likolo ya famille moko oyo bakangami na kati ya ba réclamation ya famille na kati ya ba blocage ya famille na kati ya ba freinage ya famille oyo makambo simbaka te na vie na bango tozo ebisa nzambe nzamba asembola loboko na ye likolo na bango nzamba pambola bango nzamba sunga bango nzamba longola bila kelima be nyonso ya famille tosambeli au nom de Jésus. Priez alléluia na kombo na Yesu Masia. Beta maboko zo prier beta maboko zo prier nzambe alola Seigneur na ye kotika famille moko oyo kola na émission oyo to bengi yango montant de solution nzambe oyo pesaka solution nzambe oyo pambolaka nzambe oyo sungaka au nom de Jésus. Nzambe sembola loboko na yo nzambe sembola loboko na yo nzambe sembola loboko na yo nzambe mimoni sama na vie ya moko na moko. Seigneur ba oyo bazana se ya malédiction ya famille oyo makambo na bango ezo simbate oyo domaine na mariage ezo simbate na kombo na Yesu Masia. Nzambe ekweya na kombo na Yesu ekweya na kombo na Yesu au nom de Jésus. Yes, tozo sambela epa na nzambe tozo belela moto na nzambe et que moto na nzambe est localisé
et localiser bandoki nyonso oyo bazo combattre famille oyo zolanda biso nanzela na bandoto na bango nanzela na ba problème na bango makambo na bango zo simbate nyonso ba osala simbate côté ya finance côté ya mariage côté ya kobota makambo yo simbate mutu nyonso atelema na banzela na bango mutu nyonso atelema na vie na bango ayamba moto na nzambe tumbaye tobondeli au nom de Jésus na kombo na Yesu Masia nzamba lola nzamba Israël au nom de Jésus Seigneur toyeko sambela pona libota moko o ezolanda biso nangonga oyo nzambe kolo Yesu moto na nzambe e localiser bandako na bango e localiser ba vie na bango e bandako tumba misala nyonso ya molili ya bamvutuma ya blocage ya freinage Seigneur dans les noms puissants de Jésus dans les noms puissants de Jésus Yahweh nzamba lola Yahweh nzamba Israël Yahweh nzambe nanguya dans les noms puissants de Jésus na tie moto na vie moko ya frère moko ya sœur moko ya mama moko ya papa moko oyo azolanda biso na ngonga oyo azana kata ba problème ana kata ba blocage ana kata ba freinage oyo makambo ezosimba te na vie na ye au nom de Jésus au nom de Jésus Yahweh nzamba lola Yahweh nzamba Israël Yahweh nzambe nanguya dans les noms puissants de Jésus dans les noms puissants de Jésus Yahweh sala Yahweh pambola Yahweh sunga Yahweh mimoni sama na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Yes. Tozo sambela tozo ebisa nzambe ke malédiction nyonso o ezala ki prononcer na vie ya frère moko na vie ya sœur moko malédiction na ekweya elongwa to sambeli au nom de Jésus on na kombo na Yesu toyeko longola malédiction moko o ezala ki na vie ya frère moko o ezala ki na vie ya sœur moko nzambe ezala ki prononcer malédiction ana elongwa malédiction ana ekweya dans les noms puissants de Jésus dans les noms puissants de Jésus dans les noms puissants de Jésus Yahweh nzamba lola Yahweh nzamba Israël to kwa ici bila kelinyo soit mabe na kata vie ya ba sœur na kata ba vie ya ba frère na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus au nom de Jésus amen 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 Seigneur au nom de Jésus na sambeli pona libota moko oezo landa biso na ngonga oyo nzambe pambola bango nzambe sunga bango nzambe mimonisa makati na bango nzambe longola ba blocage na bango nzambe longola ba freinage na bango nzambe tikate grâce na yo et se reposer likona vie ya moko na moko tika nzambe apambola yo yo mutu oyo landi biso yo landi émission oyo to benyango montagne de solutions nzamba Israël ayeba ko pambola yo yo mutu landi mission oyo na katikati to pesi li ba numéro na biso ezali 00 243 85 88 18 808 00243 85 88 18 808 yaya benga biso toko sambela pona yo nzambe oyo abikisaka batu aobikisa yo nzambe oyo akangola batu aokangola yo na kombo na Yesu nde tobonde tolobi merci Seigneur Jésus wana ezalaki bino Liabino le prophète Amos béni ndaka que Dieu vous bénisse au nom de Jésus amen.